Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tapis rouge, Ligue des Champions, nouveau-né, Tata Mobimba, tout ce qui tombe là. Voilà, maintenant, la boucle ratée. Venez ici, ma voix, business en bon. Là, tu es lamba ya sika, ndenge piro lobaki. Donc, te rendre sika na yo suka digne de vous. Voilà, et ton dit la variante artistique là pour moi la tu mérites la paix, tu es un homme de paix, alors, côté parce que demain nous serons ici, peut-être pour d'autres manifestations, on va nous accorder aussi dans mon thème Malam. Moi je crois que ceux qui ont embouteillage. Maman. réalité. Tu vois, une année. kati na tom ezala kati na esika ote tika nyonso oyo koleka awa eleka na se ya kombo na yo na kombo kitoko ya Yesu Kristu lolengo yaki na biso lolengo kozonga na biso na kombo na yo nde tulobi gloire et louange à toi Seigneur. Deko mwasi pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli kobatela sur le trône du cosmétique. Il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa nini? Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, pwani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Non. Ah, bah si, le résultat, hein. Ah, toi, t'as un beau tout. Merci bébé, merci pour la question. Nene Boutaï, français n'est pas pour français, babito tigre la français, anglais to tigre la bon, on a un côté absolument. Nene Boutaï,
actrice et comédienne Nene Botaï chroniqueuse par rapport à une news to Sarah Boulot et à moto bongo la rama ina vie nous tous mimiko et mo peto yeba action to travailler par rapport à une news lisu ligola lisu kanenga lobby na yebike bandeko nyonso bolandaka Toro Africa TV. Bon, continuez toujours Hollande chaîne biso zanini Mabele ya Congo merci bon continuez Hollande Mabele ya Congo par rapport à moi nyonso ezaka ba compagnie et ça musala po bino bozwa ba news vraiment par rapport ya news autres za ilelo à la partie nécropole ya na biso moi maternelle à Bibliarité étant que actrice congolaise ni ne ko lancer message ni ko lancer na ba ndeko bazolanda parce que eza idée moko bato belé ba dutai nango atanga petit na ya kutu na moni chroniqueuse mo liboso na nécropole na tunie na bilelo nde donc to za ipente na ba donc on ndima été parce que bato belé ba artiste banani mal organisé ba matanga na bango donc lelo vraiment pour prouver biso le contraire na ba ndeko nyonso bolanda là je vois directement le président d'Offet Boula Matadi balobi mon président et pourquoi pas vous balobi Zorobabel Paye je vous salue la bande sur Hollande. Merci maman nanga merci pardon papa kata ça bien tenir na tebelo kongo ne baloba pour ba comédien bazana ba combo tout pour la question bino boyebi ndenge na bino na batutu o balandaka biso boyebi bo traitaka ba comédien baza bandumba ba comédien baza mal organisé ba kombo nyonso tout comédien zona yango mime kulus pas na choix eza musala na ye mais ebele balobaki j'espère bio moko biki ozana ba doute ozana kaka o cheka fona malendi simondima peut-être que ezala tu vois mais nzamba za kanza mangolu nzamba kanza mama wato tika okanisaka mabe pour la bandeko to tika okanisaka non likambo mona ni totolo mabe to zela so balobaki likambo ya na 12h salami après 12h45 bobandi koloba non to komi place on a te batwande koloba te be bazana baduti bandi metete ke loko esalami esalama mais chez toi nanga na bino to bomoni ale to za to ezamilili to la sabana bana nyonso to ya mikili bazaka libanda bamboka ebele baba Congo bangola par-ci par là pour moi bon déclarer babe to tanga bana poto donc na ba émission so to tanga pe bango nyonso bana matadi tout bino mo bomona mamyo so to yango ezo sala pour mona ke bakaniselo mabe me bakuto na moté divin tu vois donc congolais za kaka na makanisi na ebite mkoni ba kolonga so makanisa mabe na ba penser donc c'est ça en sens à bongo yango esalami maintenant par rapport ya idée o ya Pierre Tombal ezaki idée ou na ngambu na bino ba comédien to ezaki na famille biologique na ye moko merci divine idée ou taki na ba comédien neto baka ke yozo kanisa na kwa kuna foso ma chemise ngapa na kanisa na somba chemise tonga na ebe to liso na somba chemise po ngapa na ngena somba eseni ni esangani ete so bande ko comprendre na lobi sadi na ngambu ya ba papa dadi baza pe na boule basa ile inani na bango ko to pe ba comédien basangana ki ba préparer pe idée ya ko sala inani mais beaucoup plus idée ou taki pa Gabriel mama ibakata mama na biso Belleville Piron Dombas baki mo belebele na bamsu na bosa na kombo balimbisa na ndenga mabete na tangi te po na ndenga mabe ko bosana nde bazwaki idée wana ya ko sala tango babengi famille po ba associer famille pe babite so to ngeto sala mais le quoi bino bonimbo sala déjà to bosani ni bino ba famille na ye bozala na to tike bino bosani ni bosala yango moni basala ki pe mais famille bayebaki mamna so désolé mais webelo mo na biso lisu likola lisu les gens battu bakufa liboso na 5 ans ba 10 ans bokanisi bango te mutuka une année bozana moi nini mona se wana te ponde za pululu onyonga apa pululu ba msupe ba onyonga ba zebele na minute onde tozana na nécropole ba onyongela biso donc ba onyongela no bino po biso tozo biso bilili bosali en tépoani ka ye une année base azaki base merci divine na seki do bala poto pardon ezaka koseka papa be onyonga divine dena temi boy so muta yibinga bem te skrokenga lupango so na bino kangisa yi na mbongo te na bika na okangise mona colonel mo na sima chepo général aye major aye bachenga pona sanini akangisa c'est-à-dire eloko nyonso tout d'abord yo moko papa na so dadi otunga bina oto so fuma ke bango pe ba ina bula basala ngo tout ba comédien basali bien parce que famille sala ki liboso ngeso pa ba comédien tu vois donc na lo ban quelque sorte famille de ko bino ba comédien ali boso mwana na ye no dati oyo yebi dati ndalala ki mala muka ba sala papa na Pierre Tomba aye ko benga Gabriel abeng mama bakata beng mama Belva bina zo sela papa dadi une année non que était Pierre Tomba parce que bon moni ndenge ni mala moko idée c'est basani maki idée ça qui maman ba lamuki on comprend donc bazana ba on a idée mais ba garder na bango ka silence silence tu peux lelo na mona mama koko masa pululu so yo po telemi batu ba ko yana bango merci beaucoup pour na divi pour na rappeler tu ma koko na place o leka ko loba mama bilamba ko lata ndeti teo ngana zo loba nga makoko koko bikotele na place o leka na mission pour déclarer bilamba tu première te divine et manque mate meto saka rappel merci pour na idée na place o leka na mission pour la kolobela ka mama bilamba mama na natinda ki mama melana salaki mamunde yango
oleki ma na télévision oloki ba chaîne moko akafu ya bien neti ba Torot Africa TV boneti ba mabele ya Congo bobité bon moni basali papa na so dadi dikambala inane ngape naza na idée mais naza na sans fanté boya to salo mona batutu ba kosani makamune yango do TV zo lukane mamba bona ne mabete TV luka mzo ba réalité tu vois ba tebele ba onyonga ba msupe ba oyate ba oyate sa bongo inane yo mona keza nango te pona ka ba comédie te moi ne dadi dikambala azane na bozo ebele te mais moi quand même ok passe papa na bi inane zo koka na usani nde ba bomoni ndo kibelela mona beleli abatu sa peni bala moki o monika mona ke ba comédie bazaka basana pona papa dadite babima bon mona ke ba comédie pe bazala ma part ça ba comédie pe bazana idée balobaki yango bien jour ba ko poser pe tombaki baba ndo sala kango tout partout ndenge bazu idée osapa papa dadi bakosala pe papululu bakosala pe papa na so mundweri bakosala pa batunya surtout mais osape bien so pe ba famille na bango moko pe bana bango pe batelemi côté mezaka mbongo te mala koza nelo te divine nene so divine ozanga place olala o pesa nga place na lala tu vois mais si fini so ke nazangi mais tonga na lobby te yo e banel ke nga za place olala mais lisu na lisu tango bo seyaki un peu kosola ezaki pe na bato bazaki contre idée je pense pas bazaki formaté belé ba sepela ki na idée et belé ba honoré d'accord mututu abeta ki maboko nango mututu na bareni ba ndokutana taka batutu donc cotisation ne pesa mi la liste boy yo bota maté Gabriel a quel moment na système que divine otaki $10 ba komi encore ya Gabi te pona na nenga mabe pona ya Gabi te po ba be lobby tu vois pour ceux qui ne bossa maman on soit tikali son enfants dans la famille na ye bokozwa ata mai bomeli ata potopoto boseli ni bomeli de l'Union surtout pour moi ni Congo zone nga ko salir batu trop tu vois Congolais ni ko pesa mtu valete tamé to ça maman surtout to tika ngo boye o mona na ke divina cheke loko divina longo la memi ngwana mutu mo loba mais ça ba msupe ba sema bakunda bazana talanga Oui, l'Indien. Pour l'ordre de... Rambo bakunda côté ni. Eh bah Cresse belé boy. Est-ce que tu on est Kevin Cresse. Yama. Mimi le roi diamant na sima kwendeni. Oh. Ah milanga. Mapi. Ndio za pasa dikolo. Ndio anazana na pasa dikolo. Banima modifier ni wana. Pour tomber, allez amener, hein, comme ça on va faire quelque chose. Les gens qui collent bâton, tout dans la balai.
Commencer là-bas ici à Tolongwe. Pour l'animer dans la prière, nous débutons juste une prière il y a quelques minutes. Et enfin, Monsieur, merci Tokumisi Kombo Nayo. Papa solo na makasi na biso tokokite. Yo bombaka biso. Obateli biso memi biso kino kati na esika oyo. Ya solo toye lisusu koloba na mowei te mpamba te azali deja omboka wayo. Kasi topusani kolakisa ete azalaki na libota azalaki na famille oyo ezali biso. Nzambe tika contrôle na yo ezalaka na tombe oyo. Esprit nyonso ya mabe oyo elataka ekotaka kati na tombe ezala kati na esika ote. Tika nyonso oyo koleka awa eleka na se ya kombo na yo. Na kombo kitoko ya Yesu Kristu lolengo yaki na biso lolengo kozonga na biso na kombo na yo nde tulobi gloire et louange à toi Seigneur de tout. David Kambala, tapis rouge, Ligue des Champions, nouveau-né, Tata Mobimba, tout ce qui tombe là, moi la matin de la boubarate, venez ici, ma voix, business en bon. Nous te sommes tous reconnaissants. Nous sommes au salut pour l'avancement et à notre culture congolaise. Tapis rouge. Bisous famille. Nous te rendre encore notre deuxième hommage. Que ton âme repose toujours en paix. S'il vous plaît, Pierrot, pardon, hein, juste une minute. J'espère que il y a Ndeko Nabango Dadi du Kambala. Donc, ils ont un motif Yangoana. J'espère que les amis ont des bouquets de fleurs. Hein. Et là, officiellement, Papa Nabiso, Ndeko Nabiso Dadi du Kambala, artiste, là, tissu lamba ya sika, Ndenge Pierrot Lobaki. Donc, pour rendre les sika na ya suka digne de vous. Voilà, et on dit notre artistique là, pour moi, c'est un artiste qui est. Maintenant, officiellement, Bandeko Oyo va une gerbe de fleurs, bouquet de fleurs, ensemble, il faut défiler, pour rendre hommage. Là, c'est Sondiata. On va signaler quand même Papa Sakala, Papa Denis, si vous avez un mot, vous pouvez aussi le faire. Vraiment, ceux qui veulent la mona, oui, bandenge ni artiste, baleki na yo, o batondi ya basi mibali, o balingaka yo, na caractère na yo, ndenge ozalaki na bango, na malamu na yo, na mabe na yo, tala ndenge okuti baye moke, na basali oyo bakoye kosala mpona yo. Nama soki omonaka na ye te, olamuka, otala eloko bango basali. Lelo eza journée moko mpona nga namoni eza journée tokolela te. Eza journée moko ebili moko loba toketa na kapela tolie ngundu. Ya likolo ya zolo, mopanzi na li. Omeli mwa moko. Ekamotema kwa mitema na bango, balela kaka. Eza journée moko na tokolela. Repose-toi en paix.
Sérieux, quelle génération Business à Bongo, Madame Moïse. Et donc ça, la case, elle a toujours vivant. Et Simba, on y va? Bravo l'artiste. Tu mérites la paix, tu es un homme de paix, Aya. S'il vous plaît. Mais bon, et si quand tu es à la nécropole, même pour venir ici, on a signé. Donc même dans quartier n'a venu ici quand tu es pour délégation et belé les karatés. Vous voyez, tu es plus de 100. Donc, je ne sais pas si tu es combien. Donc là, c'est que si c'est même pour signaler que des places, il faut que un bureau guider. Alors, tu es côté parce que demain nous serons ici. Peut-être pour ça sous manifestation, on va nous accorder aussi dans mon thème malam. Moi, je crois que ce n'est qu'à deux personnes qui les rapide, vite fait et les cas. Mais à mon même bateau, comprenez la papa, on a un parce que tu as commis adresse, tu as commis avenir souvenir, tu as commis quartier vélo, donc tu es vélo plutôt. Donc si tu as brisé les étapes pour la nuit, tu as indiscipliné. Si tu as rapidité, pas de problème. Mais tout ça, la délégation, parce que nous avons un problème, parce que j'ai signé. Donc c'est un peu ça. Il y a mon Isso é
Embouteillage. Maman. On est bon. Qui va tout tobenga batutu bamisusu baye bamisusu bayete bakopi bayete eza po mte mbana sima atako ya kululu déjà le producteur moi il va pour na ya directement de rendre l'hommage parce que chapé à tomba ba to féliciter toi de c'est mal romito comme moi muke mais maïle ya kimikolo on indi si vraiment moi pour le banine bon voici moi je dirais que biso nyonso toza balekinzela tokotikala te kwa zali te okanisi otango tozwaki yango tokoba peke bana mpe baso babiki okokanisa mpe papa tolobi on est tous en motonnier, peut-être tous en babosse, na biso bazali ba osanga mutu mo pako bakanga na en charge. Mais tout tout ça la acte moko, acte on est acte ya mou. Le truc que chacun de nous a ça 5 centimes na ye atia lobake na latisi esika batika nzoto ya daidi kambali lamba. Pour dire que la pierre tombale. Donc to bay to ça on a bolingo nyonso. $1 de chacun de nous. Et ça leur prend qu'à organisation. To réussir yango, mais tout baki to ressemble pour la ndeko mususu, on continue parce que to sanga pour la moto mon côté. Mais j'étais avec Gabriel, toi qui n'a Belvi Kandi, maman Nicole Bakata et puis papa Alain. Et moi comité moi et représentation parce que partout organisation fait ça. Je crois que c'est tout ça là on carte pour honneur ya Piro, mais tout ça là on mingi pour honneur na biso artiste. Nous avons des échantillons. Normalement. Donc l'exca to lingara dadi pe à Rosalaka la mité na biso. Voilà, merci. Donc je vous aime beaucoup. Bo lingara biso pour souhaiter lingara bino mingi. Donc autre ça yo et tika biso na mutu et to continuer yango. Merci beaucoup. Regardez. Leke. Oya eta bendeni. Moi il va pour na dadi. Moi il va pas te ba féliciter bi bandimete qui me ça makambo yo na temps pe ba bo ça l'organisation mo kitoko pe et sinon to landera to kende kaka. Comment on ndenge nini. Ouais, au moni eloko no surtout bandana na 1. Eloko mso bolinga bo salango bato bazolinga ba décourager bino. Bato bazomona ngo kwa ba aventure. Bato bazolinga ba sala eloko mo bekeke bokweya. Ozomona bokweya ke eloko ane sala mate. Mais bazo bossa ke eloko to sala ça pona ndeko na biso. Ozomona. Et ça mbele batie ba 1 franc na bango. Mais ça pena misusu batie na bango te. Ozomona. To tenir ba bon pe rigueur te. Mais ba o ka batie ba 1 franc na bango et sali bien. Et Koki Nango, là, tu continuer pour mon organisation de salami. L'organisation c'est 5 personnes pour mon andenge et salami. Donc ça l'organisation qui toko to poser pierre tombali ya cher, ba betelier ba dessert ya cher pour na mbongo na ye parce que ya suka yango. To moi l'homme so ça il est à gravité o ekoleka o événement o to sali lelo. Ozomona nzambe topesi nzambe merci vraiment. Badi suka na dadi te ba artiste belebe ba kopusa na ba. Wana eza nango bango bato na bato poto na bato kisasa bato bayebi programme nyonso tundenge ezali. Donc programme ezali boye tozo mata to sala moko
tosala moko yango wana. Voilà, merci na batutu, merci na Gabi, merci na yo, merci na papa pour le fiki pour FBT Misalande. Pardon? Oui, moi conseil na artiste na biso ne bomo lelo ba artiste baza bisiko ko lo banini message. Oui, énormément en tout cas, je suis content de voir l'artiste congolaise, ils sont toujours d'abord à Nécropole. Ben, les conditions qu'on veut toujours averner, il faudrait toujours qu'ils soient toujours loyaux et de focaliser leur ambition dans leur service. Ça aide pour que demain soit idéal comme d'autres pays. En voyant comment les films nigérians tels qu'ils se fait, il n'y aura pas de loisirs, ce qui se fait en elle. Donc il faut qu'ils arrêtent des conneries aussi, encore des conflits inutiles avec tous les acteurs dont tous les comédies congolaises, c'est ça que nous souhaitons. Nous demandons aussi encore d'avoir un esprit de la créativité. C'est très important. Il n'y aura pas beaucoup de leçons. Tout ça, c'est faut que des loisirs. Quelles sont les leçons à donner par rapport à l'avenir? Quand on parle de la vie est belle, c'est une leçon par rapport aux autres. Mais quelle sont aussi encore l'éducation apportée vis-à-vis aux comédies? Donc c'est ça le contrôle par lequel moi je venais de Paris. Donc c'est ça. Moi je suis actuellement en Kinshasa. On arrivait toujours pas à terre. Tu viens de Paris? Oui, évidemment. Bien habillé à Paris. Oui, évidemment. Donc moi, Moliloba, pour Naya, Dadi, ça va fierté. Merci. Toi, le sous qu'on rendrait hommage pour la deuxième fois. Il y a Dadi di Kambala, tapis rouge, business à Mongo, moi en maternelle. Le lot qui a la ouverture, il y a Père Tombal Nae. Et ça, il y a Soukate. L'artiste baza ebele yango moni to boy même ko kende bisika mususu to suki ka repa ya Dadi po mbalo ekoya to ya pepa songolo to ya pa mpakala pour la reciter ba kombote zalo ba lobaki boye voilà donc c'est un peu ça. Donc il y a vraiment paiement na kimia biso ba leki na yo bandeko na yo toza du cœur na yo toza koyeba ke ozaki na biso elongo et totika la raté kopesa ba hommage au nyonso. Voilà. Merci Nabatutu, le jeune producteur bisou Kevin Epanda Lekechou. Merci Nabatutu oyo botala rabiso. Déjà bot comme on a battu netoti awa. Papa pour le fiki pour FBT Misalande. Rien à voir. Lekechou jeune producteur rêve à battu ebele bomoni naye. Ono yate naye. Pesilite naza. Naza. Naye. Bye. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui n'a pas le quoi ya nyama, le cola ya nkewa, le kese topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Taya kano. Taya ndroi. Taya kilo wanga. Oziwa. C'était Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Oh! Pour vivre parce que pour les enfants ont besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour finir. Les peines de beauté. Olingi bando peine de beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.